vérité sur vérité soki toyaka mpona kopesa ba vraie information vrai et fiable. Bandeko nanga makambo ezali koleka na Nsukuma Lombo. Yo ndeko nanu osabone te na chaîne oyo tosengi na yo osabone pour que orataka te ba vraie information. Parce que biso topesaka ba information avec des images à l'appui. Yango elakisaka ke no eza vraie information. Na kati ya Nsukuma Lombo ndenge tozali kolandela ndenge tobanda koyoka malgré ba misusu bawanga kaka no makambo wana ezali kosalema na Nsukuma Lombo te. Service de sécurité ya territoire ya Luozi ekendaki na Nsukuma Lombo. Nsukuma Lombo eza mboka ya Nemwanda Ntsemi, place bakundela ye. Alors ba minkengi nde bakengelaka kuna na mboka na ye, place bakundela Nemwanda Ntsemi. Me ba minkengi wana tango bakendaki bakomi kosala ba makambo moko ya mabe, ba former gouvernement na bango kuna, ba général bazali, ba marque nyonso baza kuna. Alors bokolanda bino moko président ya société civile bango ne mutu bazalaki kuna na ba administrateur du territoire AI Papa Celestin Luciama bango ne bazalaki kuna malgré basalaki accident na nzela. Mais mutu moko te akufaki na voyage wana. Ba misusu babukani, ba misusu bazwi ba choc, mais mutu moko te abukani. Pardon, mutu moko te akufi. Bokolanda bino moko makambo nini bakenda kosala kuna. Yango tozali kosenga na ba membre nyonso, ba konzi nyonso botala likambo wana. Mais nazali kosenga pe merci beaucoup na service de sécurité ya territoire ya Luozi. Nayebi ke na ba jour ezali koya makambo wana ekosalema lisusu te na territoire ya Luozi. Parce que bautaki kuna babongisaki déjà toyebi te solution nini bakozwa. Mais kuna na kati ya Nsukuma Lombo ba former ba général baza kuna, bato marque na marque. Nini bazosala kuna bazali ko beta batu ba shikoti ko kanga batu ba singa bokomona bango. Ko senga ba amende. Bolanda nanu président ya société civile alobi nini mais alobi na Kikongo yo yebi Kikongo te, il faut se débrouiller. Allez, tolanda nanu président ya société civile Butankanza Tonda Eugène Fumunda Fumu Bwende Mwana Bwende Ekolo Bwende Ngina coordonnateur ya nouvelle société civile territoriale mais également coordonnateur ya force vive du territoire de Luozi. Bon tsabulo tukumone na ngalo tukiyuvula ngibetu luta wako tuna en direct de Kingoyi. Kaisi sala saloketo bon tsuba lombolongo kadi bon tsuba bantu ngata yo kimfuka ke kadi akaba bokukonde c'est la société civile, nous sommes territoriales. Nangala wile beno mose samumetu luta kwako par rapport ya Nsukuma Lombo ugonati ba adepte de minkengi batone daka se faire justice basidi ériger barrière basidi ériger mamu mau donc mamima basede tuna sambisa bantu et c'est pour cette raison que toto winu qui dans l'armée ya population wa ko mongolwala plus précisément Nsukuma Lombo mais également Kingoyi et to sidi alerter ba autorité en l'occurrence tous les services de sécurité locale donc par territorial et moya enda mututu vova mais baboto na pour donc en commençant par le numéro 1 le seul et l'unique l'administrateur du territoire Célestin Luciama qui est avec nous, qui nous a accompagnés, et tous les services de sécurité, le colonel de la police, le numéro 1 de la FARDC, Demiap, ANER, tous nous sommes ici parce qu'on a voulu rétablir l'autorité de l'État. Mais parce que quand vous dites quand vous louez que Nsukuma Lombo quand accident est né tout cédé donc moi il y a un hôpital mon on a le mon koko donc vous avez des problèmes en même temps j'ai eu des problèmes au niveau des côtes mais également aussi moi dans les importations du monde donc
ba banka kabenako ya au moins 6 blessés graves bole batolokele non batatu batolokele umosi wa FARDC umosi wa la police et umosi pour état le protocole d'état donc ya ne petolokele mais Dieu merci kamuntu ko fuidi donc kamuntu ko fuidi ngetikulu songa beno ba image non seulement ya accident mais également ya bambangi bo bena ces victimes par rapport à des côtes par rapport à la justice c'était ça la makwa au niveau ya Ntsuku Malombo ye mavata makinzunga nzunga justice yango le ça la makwa et vous les amis de la diaspora ben nous banzela kaka nous travaillons par rapport à l'acharnement société civile à Kuluoze ben kuma kaka bantu mais voilà des dossiers très importants que vous devez vous imprégner mamingi mena yetu tunamoka kata tunamoka mingi mena yetu mais muuno nous venons faire la confirmation que effectivement Bambangi Beto Baminkenge qui a été affecté au niveau il y a mausolée à Ankaka Nemonatsemi essaye de faire leur justice. D'ailleurs, je vous informe que c'est du gouvernement Yao, ils ont le général, ils ont tout. Donc c'est eux maintenant qui dictent la loi jusqu'au niveau même que petit tini ça même na chef de groupement. Chef de groupement Bamadouki ou le chicote même. Population n'en parle même pas. Et si nous sommes ici, cri d'alarme à la population qui dit qu'on s'associe à Bao, Moutomba, mais nous n'allons pas faire ça. L'administrateur du territoire est en train de prendre des mesures draconiennes. On à la boue, tout le monde ensemble. Au cas contraire, nous allons faire une intervention au niveau donc nous disons même c'est toujours la même population aussi à la place benda bakamba nsamo kwa autorité ou par des services attitrés ba betuke funda de comme nsamo kwa menkengi. Donc voilà de ce côté là comment ça se passe, mais en tout cas c'est que vrai bientôt là ils seront là et benamoka état administrateur du territoire pour rétablir l'autorité de l'état mengi mena yeto memuno tuzabaka kati peto sote soki loi wana emonani donc topina le chef ya la président de la république soki loi ekomonana te bakomi ba rébellion ekomi na groupement mokaka na groupement na ngai biloko o chef de groupement na salaka loi moto etilaka ngai mais soki loi na bango oyo ezo permettre bango kobeta bato na ngai bashikote eza te président ayoka ngo rébellion ekomi na groupement mokaka bango moko bato babetaki quelques personnes baye moko akoki koya te liso ekufaki ye mama moko na mpongoso mama ya 3e âge akoki koya na tingoli babetaki oyo babetelaki ye kombo na ye nsembi babeti ye liso ekufi babete bashikoti mosusu ezwi na liso abandi komona liso nsembi donc pambi oyo baye te na muzanza mama wana 3e âge eza na mpongoso na mwana na ye aza kuna mama wana asalaki eloko te mais susi ya mwana na ye oyo babandaki kobeta ye pe aleli ale epe azwi fini problème ni asalaki nini problème baya koyebisa ngai te me nayebisaka kuna babeti apart oyo neve baya kobeta na nkaka nini babandaki kosala ntango bakangi oyo basinga oyo ekutani bakangi lisu makolo bazwi baye kokutiango na c'est pitié tala ça c'est bien constitution biso bato ya liboso Yo kombo na Malundama Pascal.
Malunama Pascal. C'est ma boy. Yo comment on a? Mon casa Jean-Claude. Mon casa Jean-Claude, hein? Yo peux voir la yo. Eh. Yo comment on a? Batuke balenga. Batuke ba Lenga. lenga. Yo peux voir kangaki yo. Bakangaki nga. OK. Yo peux comment on a? Masembo batonina. Sembe Masembo. makembo batonena. Masembo batonina. Merci beaucoup. Kotanga bakangaki bino boye. Bo tala kinini. Mutu na Dese na ya. tele manani ngoji awa ngana za numero 1 chukuma lombo moni groupement kombo na ngambu tasafu mabiala fumu mbenza mwana makaba na za numero 1 chukuma lombo comme général safu mabiala utaka wapi lukula. Alors na sepeli mingi na recommandation nanu ya notre président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo na recommandement oyo asali po ancêtre na biso bango soki likambo ezali baza kosalaka nini bafandi dialogue base dialogue baconverse bapanzani na ndenge moko ya malamu. Alors na sepeli mingi na recommandement oyo nazomona administrateur du territoire, nazomona notre chef secteur na biso, nazomona pe ba administrateur ya sécurité ya force de défense Congo FARDC, nazomona susu commandant na biso ya la police ya territoire de Ngozi na commandant na biso ya territoire de Ngozi na ba groupement na ba chef du village de baza awa. En tout cas, nazo regretter mingi na comportement surtout oyo tozo vivre kote oyo eza mawa mingi mpona biso mpona information boyoki eza lokuta nyonso balobi mpo base défendre et puis mawa mingi nazoyoka sécurité biro moko te société eza awa na groupement mokaka toza na pasi mpona kodresse renforcer sécurité ya mokaka eloko ya liboso bazosenga akambo oyo balobi oyo bato baprésente awa yo nde ozoreprésente groupe wana eza ya vrai ou bien eza ya lokuta eza sa c'est vous les chefs de tout esalemaka na miso na ngai te boyoki bie bakotaka Tshukuma Lombo te mpona interdire ya Tshukuma Lombo quelque soit makambo na bino eza libanda boya nango na Tshukuma Lombo nasalaka te me baplace wana nayebi te soki bamonaka nga me nazo regrete kaka nazo regrete kaka na comportement ya ba élément na yo mokonzi nanga nalakisi mosapi te ça va makambo eleki awa oyebi ou bien oyebi te etant que chef na bango ozoreprésente bango bonga alobi nga atikalaka na Tshukuma Lombo oyokaka ou bien oyokaka te nayokaka siko osalaka nini ntango oyoka papa, il y a un C'est là. autre qui oyokaka siko osalaka nini makambo oyoka Buta, mon président social civil ngene, hein? Matrizi haka nge wina numéro 1. Baku heni nge vova. Oha wena kakadika heni wa adjoint yako. Nge vova baku yambola wa vova. Wati bakula? Kata vova duwe wa vova kabisa betu wa mvimba tuizili. Mono ngena pe mkota population. Turuidi kila lame tuvuke na bakula tufiti sa compagnie kadi. Beno melo nambe mkata pa société civile. Nge vova mameti kukakedika.